Tout ça. Nsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangata tanzambi wasi yo ntwali wontata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yile mvu se ye mwanda mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali la date ya le 17 juillet l'an 2026. Oyo tozali ko kanisa maimalekaka na 1970. Koloba ete bana papa kisolokele papa dialonga na pe papa dangena kuntima. Susi na bango ya kobikisa mutu mwindu. Surtout na ba jeune. Ndenge tokolobelaka yango ete biso ba jeune tozali nde espoir ya lingomba. Pasi oyo bakoko bamonaki ezali nde esengo ya biso bana pe bakoko. Yango batata bakaniselaki biso tina nini biso ba jeune pe biso nde Satan asepelaka na biso mingi po ete akoka kobungisa biso na bilaka oyo batata bapesaka ete moto mwindu akosepela. Yango batata bamonaki ete ba jeune biso ba jeune tozala encadré. Ndenge papa Simon Kimbangu Tiangani azokoteya biso mikolo nyonso oyo ete kolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu. Mama Mwilu bambwala misato pe baye nyonso oyo bakangamaki na nkombo tata Simon Kimbangu. Po ete biso ba jeune tokoka kobunga te tolanda te bizaleli ya mokili. Eloba makete ntiete aweza nanu moke na tango wana nde kodresse yango. Biso ba jeune na tango wana toza nanu bana na tango wana nde tosengelaki tozwa éducation ya malamu. Yango emonanaka ete batata salisa retraite na biso nyonso kasi surtout na biso ba jeune tozala pene ya Nzambe, tozala pene ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kolanda bizaleli na ye po ete mpasi na bango oyo bamonaki bakoka kozwila yango litomba na biso moko pe. Tolandi matei ndenge bakoteya biso tata pasteur ndenge nini ebandeli ya retraite na 1972 bapapa balingaki nini. Liloba ya bapapa ete biso tozalaki na tango wana esengeli ete tolakisa baleki na biso oyo bazolanda biso na nsima mpe kolakisa mpe bana na biso. Nzambe soki alinga abongisa likambo na ye akopesaka ba mitindo oyo tobengi ete instruction. Yango ezalaki na biso ba jeune.
tozala pene na ye ndenge tata paster auti koteya biso. Ya mibale tata paster ndenge ateyi biso na bachapitre nyonso atangeli biso. Bapapa bayebaki ete ntango bakopesa biso bainstruction wana mibeko nyonso wana moyini akosepela te. Ndenge moyini akosepela te, bakokotisela biso bankoyi na kati na lisanga to na lingomba. Bankoyi wana bakozala bakobima lokola bameme oyo tata Nzambe atindi nzoka nde bankoyi mpona kobungisa bilembo ya bana oyo bazali prepare. Esika wana bapapa bateyi biso ete tozala na ekenge, tokoka kobungisama te na bankoyi oyo bakoti na kati na bana ya bilembo. Yango lelo eza kobengisama ete bazimbisi bakota na kati na lingomba po ete bakoka kobungisa bana ya bilembo oyo bana bilaka. Kokotisela biso makambo oyo esengeli te. Yango bapapa bateyaki biso, papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na lobi ete ntango bazali kolakisa yo mayele, yo mpe zala na mayele oyo yo moko batata bateyaki biso ndenge nini. Ya misato tata pasera ndenge koteya biso ete tokangama kaka na Nzambe na biso papa Simon Kimbangu mpe tomizwila te biso bajene. Tomonaki na 1970 wana ndenge bilaka epesama eke ba jeune fille bakomata bangomba bakobikula pardon, ba jeune fille bakobikula, ba jeune garçon bakomata bangomba, ba mikolo bakolota bandoto. Ntango wana tomizwilaka na ndenge nini ba jeune fille oyo tozwaka milimo tosalaka na ndenge na biso. Ba jeune garçon tomimbatisaki bangomba na ndenge na biso moko. Ba mikolo pe balotaki bandoto na ndenge na bango moko. Yango batata balobaka ete makambo milimo ezala lisusu te. Mpona nini tomizwilaki totindamaki te. Na yango totala na 1970 wana le 17 juillet Nzambe alakisaki bokasi na ye komona ete batata bafongoli retraite. Na retraite wana confiance mingi ezalaki na biso ba jeune na Kinshasa kuna na Lutendele, ba jeune fille pe na bisika, ba jeune garçon awa na Congo Central na Nkamba, ba jeune garçon tu batata na Mbuki, ba mama kuna na Ndimba Nkenge. Na Kinshasa kuna tobengami ba jeune ya Lutendele. Kuna na bisika ba jeune ya bisika. Na Congo Central tozalaki kaka Mbuki na Ndimba Nkenge. Kasi likambo emonani na ba fleuve to na Matadi tomibengi ete bakimbangiste jeune. To se comporter na ndenge ya jeunesse
oyo toza kolinga kutu te ke kososola likambo oyo eke bamikolo bakolota ndoto oyo bamikolo yango te ya biso bajeune kaka kimbangiste jeune yako bapapa bamonaka ete bokabwani eye biso nyonso tozali bana yango ebengami lelo koreki chorale des enfants kimbangiste bokabwani wana batata babomaki yango lelo oyo tomitala tozongisi bokabwani wana bie tozali kaka na ndenge batata batikelaki biso esika wana na lisanga wana oyo esalamaka ete biso nyonso tokomi koreki chorale des enfants kimbangiste nzambe akanisaka mpe alakisaka bokasi na ye oyo ezalaki ete biso bajeune ezala ya Kinshasa ya Congo Central toye kosangana kuna na lukulu yango tokosenga nzembo oyo emonanaka na lukulu na biso bajeune ndenge nini tokokangama na papa diangienda tolanda makambo na ye malako na ye mbwene bakakomonwa eisu koreki esika wana bokasi ya tata nzambe emonanaki bapapa balakisi ndenge nini biso bana na bango tokoki kozalela pe tokosenga mama Clément yo omataka deja likolo awa po ete olimbola na lingala
Merci, Koreki. Malgré la surprise que Vanzembo ya kala. Sengi Mama Clément. Merci papa pour la maloba. Nzembo oyo ezwa maka na mama abaki minu basunguku Adolphine. Akufaka na ngambo na biso akufilaka na ngambo mosusu. To yekola kango na voyage na papa mfuma mbanza. Do baba mi yekola kango miso na Kinshasa to yekola kango. Papa mfuma mbanza asengaka biso to accompagner le 2 juillet na 1979 na Boma epa ya Koko Kinzembo. Ndele to komi na Matadi to kutanaki na bana Matadi nde koyekola to yekola Kinzembo. Explication na ngora lingala ezali boye. Na moni epa inkolo apemelaki. Pe na moni esika babaka kinkolo. Premier couplet wana na moni epa inkolo apemelaki. Pe na moni esika babaka kinkolo. Deuxième couplet, oyo likambo monene balakisa biso to bomba yango mibu na bandeli. Deuxième couplet, oyo likambo monene balakisa biso to bomba yango mibu. Refrain, nakozala kaka epai na ye, pe epai na ye kaka nakobomba mela. Na moni esika babomelaki nkolo Yesu, pe na moni esika babakaka nkolo Yesu. Explication ngwana na komba tata mwana pe molimo sana. Merci maman. Deuxième couplet, tolobi nini. Tokozala kaka na ye jusqu'à l'infini, ti kwa ye lèvre. Elingi koloba nini. Deuxième couplet, soki kotala ndenge ekomami oyo likambo monene do likambo monene o balakisa biso to bomba ngo mibu. Bon refrain de elobi na kozala kaka na ye muna yani kaka nkalanga na ye kaka na kobomba mela. Na moni epai babaka kinkolo Yesu pe na moni esika akufelaki do likambo ba pesa biso oyo nkolo Yesu da biso moto ebike ekuluza nkolo Yesu ezaki na mbata kuluza batu ya ndenge wana makambo basala to yebi yango. Donc likabo wana ezali ya biso lokola ba pesi biso yango to batela yango po nkolo azana kati na biso. Merci maman. Tomi kanisa esika wana kozonga no mama. Ndenge batata batikelaki biso tozaka kanisika wana. Bien andave oyo tolapa kike ata ndenge nini tokozala kaka na ye. Yango ngonga asi ekei tokomi na 16 heures passées. Pamba te mosala munene ezali kozela biso na libanda ya botongi. Papa Mfuma Longo, papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete journée ya liboso yango nde mosala ya botongi ekomonanaka. Elakisi ete bimbi elekela oyo toye na yango emonana esala misala. Esika wana ye alobi ete kaka na koreki natiki bino na kati na cercle papa Diangenda. Natiki bino na kati na cercle ata nyama ya uli ya wana ndenge nini koyela biso tobima te. Pe bango balobi ete na kati na cercle banyama ya uli bakokotela biso wana kobungisa biso okanisa. Soki ozali ya kobima obimelaki ndenge nini na matei baza kopesa biso yango tango yango yo tokoka kozonga na kati na cercle ndenge batieli biso bolingo mibeko pe misala. Mpona kosilisa na mokolo na lelo litei na biso oyo papa Simoki Mbangu Kiangani apesi biso tokobenga papa elebe. Oyo litei chapitre
ye moko papa Simon Kimbangu Kianga na apesi biso na biso bana ya koriki, na biso bana ya koriki ba jeune. Pe na kati wana litei wana ezali ya biso ba jeune kimbangiste ya mokili mobimba. O likambo oyo papa Simon Kimbangu Kianga na apesi biso yango eza komonana ete bana mingi tozali kobunga na likambo oyo papa Simon Kimbangu Kianga na apesi biso. Oyo ezalaka na 1972 yango ezongi lisusu makasi oyo ezali nde ezali kobungisa biso pe mingi besi tobungi na likambo wana. Topesi nzela papa pasteur. Nkombo na Nzambe tata mwana tata molimo centre. Papa apesi biso chapitre oyo. Matthieu chapitre 6 versets 5 à 6. Matthieu chapitre 6 versets 5 à 6. Mateya mpona kosambela. Na kombo na tata mwana tata molimo centre. Tango bozali kosambela. Bozala lokola bato na lokuta te. Bango balingaka kotelema na bandako ya lisanga mpe na balabala mpona kosambela. Mpo bato nyonso bamona bango. Nalobi na bino ya solo basi bazwi lifuta na bango. Kasi yo soki olingi kosambela kota na ndako na yo kanga yango sambela tata na yo oyo azali komona te. Bongo tata na yo oyo amonaka makambo ebombama akopesa yo lifuta. Na komona tata mwana tata molimo centre. Na mokuse elingi koloba boye. Tango yo ozali kosambela ifo yeba Nzambe na yo oyo yo ozali kosambela kombo na ye nani. Papa alobi tozala na authenticité ya kondima. Yo ozali kosambela ifo yeba Nzambe na yo oyo ozali kosambela. Et puis ozala na relation particulière presque intime na Nzambe na yo na boyokani ya solo solo. Ndenge nkolo alobi na shema oyo ye apesi ya bolingo pe mibeko pe misala shema mususu ezali te. Shema kaka wana oyeba Nzambe na yo ondimela ye na motema moko pe na solo na hypocrisie te. Na hypocrisie te que bamuntu baza komona ko yo sali osambela en réalité ozali kosambela no tozali kosala hypocrisie. Aboyi hypocrisie. Yeba ye na solo ndimela ye na solo yango wana nde ozali kopesa ye mayi ozali nango bosenga. Ça c'est un. De deux, kozala moto na lolendo te. Soki Nzambe na yo apesi yo likambo avant obimisango panza yango, vous devez vous référer na ye moto apesaki yo likambo wana ya yebi ebandeli pe suka yene moto akobongisa yango. Ba hypocrite bazalaka adu likambo surtout mon livre ndenge nkolo alobi abani komilakisa lokola nde yende azali à l'origine yango alors que ye lokumu liepesamela oyo apesaki ye Nzambe akosepela te a récupérer eloko na ye atia yango na libengana ya molimo otikali pamba.
yango wana tata azali kosenga na biso boye tala biso baafrikain ndenge toza kolanda na mabonde tala biso tokomi na pasi nzembo mpe ezali luka nzambe na yo apesa yo mayele okosala makamusi na kati ya mokili yango wana elobami na biso boye tokomi na 105 ans ya kimbangisme tango ezalaka na ebandeli tango 105 ans ekokaki na age oyo ya 7 aboti Enos babandaki kosambela mpe kobenga nzambe na nkombo na ye. Genèse chapitre 4 verset 26, Genèse chapitre 5 verset 6. Awa biso tokomi na 105 ans ya kimbangisme ndenge tolani programme ya retraite ndenge biso tolani programme ya koreki na mobu biso tokoti oyo na Apocalypse chapitre 21 verset 6 à 7 balobi sasa yepi nazali kojalisa makambo manso ya sika nazali kojalisa makambo manso ya sika liaison ekatana sika boye nani azongiseli yo liaison oyo ekoki yo kosala makamusi na kati ya mokili nzembo biso tozali koyemba elobi faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Omoni. Nzambe peut être ça la makamu, il n'a pas besoin de votre qualification. Parce que celui qui vous qualifie a fait telle ou telle chose. Lokola ye mutazali ko qualifier yo. Et mokili bakoyeba de quoi je suis capable, ezali yo te. Mais oyo apesi yo a qualifié yo pour nakosala likambo wana, le monde doit savoir de quoi lui il est capable. 105 ans et sengeli mokili. Tozongisa topesa lokumo na nzambe na biso. Tata Kimbangu. Yenda alobaki na kobotama na 1918 Tata Diangere kamoto moko. Alobi na kobotama na 1951 Tata Simon Kimbangu Kiangani moto moko. Makambo nyonso biso tokosala na 1 Corinthiens chapitre 10 yende azwa lokumo faites tout pour la gloire de Dieu. Makambo nyonso zali kosala sala yango mpo na lokumo ya nzambe na yo ya yo moko te parce que soki bani koluka lokumo ya yo moko yango wana ezalaka basource ya badivision kasi soko makambo nyonso ezali kosalema na ntina na lokumo ya nzambe na yo wana unité ekozala sauvegarde. Nkolo na telemi wana na kombo tata mwana tata molio bosante. Merci. Bon, chapitre mususu otanga kipana korije. Ezali na 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 na C. Ndezali koloba makambo nyonso bino bozali kosala bosala mpona lokumu ya nzambe na lokumu na bino moko te. Na Colossiens mpe chapitre 3 mpe balobi makambo wana manso bozali kosala mpona lokumu na yawe ya bino te. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Wana chapitre wana elingi koloba ete retraite tango tata molimo santo asengeli te ozala a liaison na ye na makati na mabondeli omilakisa te eke otindami epai ya tata molimo santo donc koloba ete likambo ya bampeve wana bamama Clément bokolobela yango lobi ndenge nini papa mfumu alongo papa ndenge na kotima ayaki kopambela likambo ya milimo eyango mpe moto ekangaka nzela na biso bajeune mpo na ntango wana po ete makambo babongiselaki biso ekoka kokontinue bamba te emonanaki te tomikokaki na biso
tozalaki susu na pose bapapa te kotuna likambo nyonso kosala okende kotuna papa komaki ete biso moko tomikokaki na biso esika papa Mfumalongo ayaki kopesa lisese koloba ete ezalaki na libota moko lisanga ezalaki na mpasi bazali koluka nanda kobikisa bango pe akoka kolongola bango na esika ya mpasi o bango bazalaki moko azalaki moto kokufa miso aveugle mosusu azalaki na mato ya kokufa donc sourd mosusu azalaki paralytique ebosono bango misato sika bamoni mutu moko mpo baza kolela nani aya kolongola biso na mpasi oyo bamoni mutu aye kosalisa bango alongola bango esika wana ayebisi bango nazokende kotika bino esika oyo pasi na bino kosila kasi manso oyo bino bokomona mutu aloba te soki koloba soki bokomi na esika wana napesi bino mitino ya sika wa bokoki koloba nde bokoloba oyo likambo bino bokomona azwi paralytique ebosono atie na mokongo azwi aveugle asimbi na luboko na mutu ya kokufa matoi bakei mutu ya kokufa matoi mpo azotambola ne bien miso azomona na ye kasi matoi azokoyoka te makambo nini eza koleka bakomi pene ya mboka oyo bakopemela bakozwila kimia mutu akokufa matoi alobi merci mbuta muntu namoni sokoli mpenza oyo kobikisa biso mpo nayoki esika tozali kokende miziki moko ya kosakana te eza kobeta kuna ya nkembo ye mutu akokufa matoi amonaka na ye mutu aza komema ye atali ye sikoyo mutu akokufa miso ntango ayoki mutu ya kufa matoi alobi ngai mpo namoni lumiere moko makasi namoni me nanu moni te oyo ebosono aza na mokongo ya mutu azokomema bango nga mpe nabeti libako moko ya bakitoko ya malamu namoni mpenza esika tozali kokende mutu akokufa miso ya alobi amoni lumiere mutu akokufa matoi ayoki miziki eza kobeta eye mutu aza na mokongo bamemi ye ebosono abeti nabeti libako ya kitoko bino nyonso misato moto atosi azali te atiki bango wana bazongaka na mpasi te bazongi susu na mpasi esika wana lelo oyo papa Simoki Mbangu Nkangani aza koteya biso tozali ya kokufa miso tozela kino ye moko akolakisa biso boye kokufa matoi ndenge aza koteya biso tolanda ndenge baza koteya biso esengo ezali ebosono tozela kaka kino tapa koyebisa biso eke totambolela boye nde totamboli ndenge esengeli kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala nkombo atata mwana mpe tata molimo santo amen. Fika twakubike nomoko twatonda lusiku musu ye lusia musu tutambuli kwa sedi yetu wanzambi yetu muzula kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbu wa se ye mwana ye tata mwanda velela